ingeta la famille. Bokota, awa, makambo sur makambo, awa, dossier sur dossier, awa, affaire, sur affaire, bande konanga, kandenge toyeb sarabino, toujours et encore. Tambola mokili bande konanga omona makambo, tambola mokili omona ya somo, tambola penza mokili omona ya pasi pe mawa, tambola mokili bande konanga omona dossier sur dossier. Bande konanga kandenge bayebisaka biso botama na yo congolais oyo ka elengi ko botama congolais bande konanga eyaka toujours na ba prix à payer. Ata soki olingi, ata soki olingi te ko botama penza congolais ezalaka toujours na ba prix à payer. Pourquoi? Parce que tola la katolamuki na ba situation ya sika, tola la katolamuki na ba dossier ya sika, tola la katolamuki na makambo penza ya sika. Na Congo na biso soki ezate ke no batukingandi bakufaki bande konanga ezalaka ke no oya kufaki soki mutu wana kufaki te o emataki ekitaki, soki emataki ekitaki te ezongaki esalaki boye, soki ezongaki esalaki boye te bande konanga ezalaka kaka affaire sur affaire, ezalaka kaka makambo ya moto ezalaka kaka makambo sur makambo. Lelo bande konanga toye awa na dossier ya mama na biso Étoile, na bandi ebele abato toyebi mama Étoile, na bandi ebele abato tosepelaka penza na mama na biso Étoile. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi officielle, bienvenue na balandinyon so yakala, bienvenue na ba onyon so yasika. Ka ndenge toyeb sarabino toujours et encore, boyeyi malamu na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somme, chaîne moko yaba information pas possible. Bande konanga kandenge na bando bete la bino lisolo lelo toye na affaire ya mama na biso Étoile, bande konanga makambo ezali. Na ebisaka bino toujours que non, soki ya koloba ezali ezalaka toujours bien toye to beteli yango lisolo, soki pe ya koloba ezate to vandi na biso kimia. Bande konanga lelo oyo dossier ezali concernant mama na biso Étoile, ka ndenge boyebi moto na Congo na biso pelaka nango. Bande konanga situation ezokende grave, situation ezokende mabe. Avant na kokota na mozindo la famille ekozala malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser bande kona biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya ba analyse, chaîne moko ya ba information somo, to senga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bo klikaka pe sur ngonga ya notifi. Mama année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, qui mobile et salakate, pe ezamukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti zongi, ba mama on a ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata komi na 65 ans, mama okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mobulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi, na maladie ya hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, na bokono ya diabète, AVC, tension, topé, obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix, la famille, la santé n'a pas de prix. Quand ndenge toyeb sarabino, bate la santé na yo, soki oko bate la santé na yo te, mutu moko te, akotikala ko bate la santé na yo te. Yango eza toujours malamu mingi en tant que mutu. Ce que monike na nzoto na yo, ozomi yo ka bien te, ekozala malamu,
benga gafker na lombangu aya kosunga yo. Gafker azawana azosunga kabande kuna biso nyonso oyo bazana makambo ya oyo etali makambo ya santé. Bonne nouvelle, sango ya malamu, good news, habari njema pona Gafker la famille. Toyebi ke kilelo oyo la plupart, je dis bien la plupart ya ba couple la famille, bazo tungisa makasi na makambo kobota. Il y a de ces familles oyo lelo bakanga ba parents na bango bandoki. Il y a de ces familles oyo lelo bakanga bandeko na bango bandoki likolo ya mabota. Mais ce qui tokoti na science eza na ba réalité ebele. Est-ce que boyebi ke eza na basi mosusu bazalaka na capacité te ya kokumba zemi bazali? Est-ce que boyebi ke dans les mariages l'incompatibilité existe? Tango toloba incompatibilité la famille mwasi na mobali na nzela normal bokoki jamais kobotaka. Ezalaka bongo. Tomonaka yango na toyebi ke na science esalimaka. Botu na ba docteur na bino bakoyebisa bino ka ndenge ezalaka. Sikoyo yango Gafker aye na ba solution. Oza papa ozalaka na posa obota mais ozalaka na besoin ya kobala te. Lelo ba femme porteuse baza na Gafker. Lelo oyo solution ya kosala keno soki incompatibilité eza na couple na bino. Mwasi na mobali moyen bozwa zemi ezate. La famille bobenga Gafker ba olongola maki ya papa batie yango na matrice ya mama zemi directement na ndenge moko ya malamu ya vite fait. Ka ndenge boyebi soki boza na besoin ba renseignement ya makasi concernant makambo yo bobenga na ba numéro oyo ezo défiler na ba bande d'écran na bino to bobenga biso ba numéro oyo bozo mona na sima na biso. Torotia bino en contact direct na Gafker kandenge ezalaka. Voilà. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso o ba o célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo. Kandenge toyebisaka bino ko célébrer anniversaire ezalaka lipamboli tant de personnes lelo oyo bazali shusu na bomoite mais soki yo zali mukolo ya lelo ozo célébrer anniversaire na yo yango eza toujours malamu ko kumisa nzambe kotombola nzambe et pourquoi pas kokende pe kodunda yango bandeko nanga chaîne nanga mobimba nanga moko toye ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na mukolo ya lelo. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o bazana matanga kandenge tolobaka toujours et encore tango matange yaka eyebisaka nango mutu te ke non lelo nazoya lobikula nazo kende matange yaka na système nango na cadre nango la famille yango équipe nanga mobimba nanga moko toye ko présenter ba sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o bakufeli papa mama tata mwasi mama kulutu oncle yaya ba o nyonso bakufeli ya o ya bango toye penza ko présenter ba sincères condoléances na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. La famille chaîne na biso ezalaka chaîne moko commercial. Ozalaka na posa ya publicité et salema, ozalaka na business na yo, ozana besoin clientèle a malonga, ozana entreprise na yo kandenge ezalaka, ozana na besoin ya eyeba na visibilité ezala makasi, ozwa ba partenaire kandenge ezalaka, bo contacter biso na numéro oyo ezana sima na biso s'il vous plaît. Tango totiaka ba numéro ezalaka pona business ezalaka soki ozana besoin pe ozala en contact na Gafker yango totiaka ba numéro te ke non bo banda kotunaka o na mona ki titre bolobaki boye ezala ba émission mosusu tosala il y a 3 mois passé omona mutu azo ya kobenga yo ya tuna yo émission wana yo kutu osi obosana na kobosana makambo wana s'il vous plaît bolandaka émission du début jusqu'à la fin pour que bo comprendre bazoloba nini na ba émission. Ce qui vous comprendre bobando tout na kabiso te, hein? Je suis sûr et certain que to c'est comprendre nandenge moko ya kitoko. Voilà. La famille mbutu ya makasi eye kola muka awa to bandanano na mama na biso epela. Mbutu ya kosakana te concernant mama na biso epela mbutu oh mama epela kufi déjà ba rimer ezo tambola makasi parce que to mona ki biso nyonso mama epela na ya gabi tumba babeba naki. Baswana ki koswana ya kusakana te bino moko boyebi soki ba comédien na biso bakomi koswana baswana la kaka na ba réseaux sociaux baswana kateke no baswana ya kobatama ya kobomba mate koswana na bango ezalaka kaka ya ba réseaux sociaux oyo akoya alobi oyo pe de son côté atie ko répondre ezalaka bongo koswana
ya ba comédien na biso eza bongo sikoyo toyaki kovanda ka boye baye kobetela biso lisolo ke non ndenge eza boye ya mama na biso epela yango wana batie ye mbasu babwakeli ye mbasu. Et surtout la plupart des gens déjà quand ndenge bamonaki mama epela na ya Gabi babando swana bato ebele babando kanisa kaka non eza ya Gabi oyo mataki ekitaki. Eza kutu na bato mosusu ti lelo bazoyebaka te bazomitunaka position ya mama na biso epela eza ndenge nini, mama epela akomeli wapi, esukeli wapi, akomi na condition kani, akomi na condition nini, eza ndenge nini. La famille, pour votre information, kande boyebi Étoile Nines TV, ayaka toujours na ba information oyo eza nango exact. Nayaka te ke non, nayokaki balobaki te. Nalingaka penza ko se renseigner ko kota penza na mozindo ya makasi ya makambo. Wana penza ezalaka nature nanga. Pour votre information, mama na biso epela na mois d'avril oyo azalaki na Dubai. Akendaki Dubai, mutukutu a favoriza voyage na ye ezalaki chez Coco Mulumba. Nabandi ebele abatu biso nyonso toyebi Coco Mulumba. Ye mutu penza afutela mama na biso epela bamakam nyonso pour que mama na biso epela akende na ye Dubai. Akendaki kuna na minito to loba asi azongi na ye. Asi azongi na ye donc ba photo bamakam nyonso bomona sur les réseaux sociaux eza nango, je m'excuse, bamakam moko eza nango fondé. Ou sinon azana ye bien. Bino moko boyebi mama epela azalaka mutu te ke non ajuaka lisusu mingi makasi neti abando jouer kala. Na kilelo oyo babengisaka ye penza mingi te. Mais atikali na ye kandenge boyebi azalaka mama moko alingaka na ye ambiance, alingaka na ye komela, alingaka na ye kobima kandenge boyebi bino moko mama epela bimaka na ye na mibali ya mike au sinon azana ye bien. Condition na ye ezokende pe bien, azana ye bien, aza ya kobela te, aza pe na hôpital te, aza pe ya kokufa te. La famille donc ba o déjà babandaki ko banga bolongola bibanga banga na bino kandenge zalaka na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Voilà. Toye awa na dossier lisusu ya mama na biso Étoile. Mama Étoile kandenge bomonaki mbutu ezalaki depuis lobby. Na yebisaka bino toujours ke nga nalingaka koya kosala analyse soki na monike naza posé ya koya kosala analyse nde nalingaka koya kosala analyse. Nalingaka koya kosala analyse te ke non na lombango moko boye te. Na préféraka na zui tan nanga penza koya kosala analyse Sans plus tarder na tiela bino nanu maloba mama Étoile nazozonga sima pona osala moi analyse. On jouait pas même c'était, on jouait pas les abakouk de SB. Les abakouk de SB. En tout cas, message n'a pas aboué. Le quoi on a joué na les non na SB kutu hier moi c'est comme mam sinde abenga kinga pona samedi. Samedi quand il y a l'obndé le jeudi. On jouait pas même c'était, on jouait pas les abakouk de SB. Les abakouk de SB. Oui. Na SB. Oui. Siko les abakouk Vincent Mutabenga ki. Oui. Siko même si la yé moko Mutabengi. Yé moko téléphone na yeboui. Il faut jouer samedi. Samedi quand il y a l'obbi. Mais c'est que ma fille comme mata susu. Siko bilbo yebisanga na ke ko jouer toté. Oh là là. C'est ça. Il y a un des autres sangs qui s'habillent. Na pesi message na opesa nanu na bato oyo bazo benganga bazo se présenter kinga na za bakouk. Ba benga ebele. O ba benga mafinga kanya na mon internet. Mais o ba benga ba finga te. Ba fingite. Na zui maloba muntu aloba ki mama Étoile na bande kolingo mingi sehe ya major bisadidi. Tango boku mkosala mikolo na inaki openza makasi po yo namona ki ondire ozalaka ya belle vie. Namoni yo ojoué na les abakouk en tout cas limbi sanga. Mama, na bai to solaki na téléphone na isusu akoloba. Sarah, na lingina ba eloko moko po bato ba comprendre lelo. Ko jouer pas mutu ane fa benga yo. Bakenda nganga yo na ko jouer na comprendre te bolo ba pona motema beto bolo ba ya solo po
mutu ake jouer pas mutu Faut pas benga. quand le chaîne il faut abenga yo Ndenge fait ça, benga ki yo ndenge voilà ça benga. abengi nga neti ndenge abenga mardi bakuku bosolaka bobenga ye botoka soki naboyaki nayebi sie wi nakoya kojouer ye koto alobi nanga yo oza moto epuis nayebi te mpo kotala belvi boye soki ozosola ne pembeni kotala mpe nde na joaki nasila nani mardi ondiri bango mpe baka na problème te basala attention bafani na bango Bafana na bajournaliste. bazobebisa makambo nyonso neti ndenge naza boye na motema ndenge esoki boye soki na bino alanda fani seke nakobenga sila mpo nakoyebisiki esambi nakoya te me nakolanda fani te mpo belvi aza leki nanga sila aza leki nanga nakolanda bango te me naye kopekisa botika kofinga belvi ndenge nga nazojoue kuna soki bolingi bofinga nga Yo mtu ozozwa mbongo na bango. nga nde nazozwa mbongo ya mosala nake kosala napesela yango ata nani belvi dimi te me natesi nzambe napie belvi epuis belvi kotoyebaki teke nake kojoue eti ndenge bazofinga boye azwi ata telefone te mpo na kobenga mama ekolo moni akokoka mpe te bomonake na mosika sala akokoka te kolobalanga kutu bongo ata soki ezoswa ye ekoswaka kati na ye akobenganga te mpo ayebisangaki mama ekolo moni ndenge ofingisinga alobango te ekufa kati soki ezoswa ye eyeswa kati na ye me nayoki mpasi mpo na mosala na nga efingisi mwana bato soki bokanisa bafinga ne koboma belvi tika nayebisa bino belvi aza simeon lelo te aza nanu aza bino bofinga ye aza nanu ndenge psaume 91 elobi aa na se ya ombre ya tata asalaka mutu mabe te mabe nyonso tosalaka ya normal mutu nyonso ana mabe na ye tosalaka sauf kaka bamosusu oyebanaka te biso nyonso tosalaka mabe akufa lelo soki bozala kokufa na ye tika nayebisa bino belvi kandi akokufa lelo te mpo na mafinga na bino en tout cas message na ngai eza boye. Voilà. De retour, la famille, nabandi ebele abatu, touti koyoka, touti kolanda, moi makambo ya mama na biso na kombo ya mama étoile. Nabandi ebele abatu toyebi mama étoile, mama Yolande étoile, surtout na batan oyo mama na biso Mira ese akufaki, ezalaki mbutu ya makasi na kote ya mama étoile. La plupart surtout ya batu bayaki, la plupart ya batu balobaki, batretaki ke mama étoile aza muntu mabe, mais na suka to yaki ko comprendre ke mama étoile de nature aza muntu moko alingaka na ye ba problème te ka ndenge boyebi mama étoile pe alingaka ba problème te donc na mama étoile bango nyonso mibale balingaki songi te balingaka pe ba problème te eza bongo eza genre ya bakombo na biso bo silika na bino te ezalaka bongo. Voilà. La famille, to mekananu ko solola, to mekananu ko solola, s'il vous plaît. To zala batu. Boyebi ke la plupart ya biso ba congolais to kokota kalola te. Ngana kokota, mais ba congolais ebele ba utikala kokota lola te. Ba congolais ebele ba kutikala kokota lola te. Pourquoi? Parce que congolais aza na kindoki. Congolais aza penza na motema mabeto lo bakango. Mama étoile ndenge aza boye, aza comédienne. Kozala comédienne, ezate ke non mama étoile azalaka comédienne kaka ya famille bota. Mama étoile aza star ya mboka na biso. Donc ndenge aza boye, aza appelé ya ko jouer partout. Soki alobi ke lelo oyo na ko jouer epa ya kingandi, soki babengisi ye, aza libre akokende ko jouer. Soki amoni ke lobi kuna babengisi nga epa ya kingandi naza nanga libre eza mosala nanga akokende ko jouer. Na fongola mwa parenthèse pona bandeko mosusu o bayebaka te. Bastar mboka na biso bafutaka bango te. Na fin du mois ndenge tomonaka bastar ya bamboka mosusu toza ana ba Afrique du Sud toyebi ke bastar ezala ba o basalaka ba film, ba o basalaka ba théâtre, ba o basalaka musique. Toyebi ke à part bambongo o bakotisaka l'état pe afutaka bango parce que bazalaka batu moko bazo éduquer en masse. Mais c'est pas le cas avec notre pays. Congo na biso ndenge baza boye, il faut akende tournage, à tourner, ba kabila ye soki mwa $30, wa motema malamu akabila ye $100, mosusu naza na mbongo malonga te, l'essentiel kaka eza musala na yo ye ko sala $20. Mosusu eza ka transport. Sikoyo boye bisanga.
Mama Étoile lelo oyo akomi ko fingama. Pourquoi? Parce que akendaki ko jouer na SB. La famille. Non, tozala batu. Soki lelo oyo. Peut-être que loba mama na biso si la bisalo aye lisusu ko bengisa Mama Étoile. Boza sir que soki Mama Étoile lelo aboyi boko condamner ki Mama Étoile aza mutu mabe. To soki lelo oyo mam sa ye ko bengisa mutu mosusu akende ko jouer mutu wana aboyi pona mafinga. Boko loba ki batu wana baza mabe. Non, tozala na mitema s'il vous plaît la famille. Boyebi ke biso ba fan. Netozo tia ko kabola oyo ya sila bisalu na Belvi Kandi. Je sais que c'est tout à fait normal ba bakuku baza la famille libota ezala. Mais misala na biso ba fan, famille libota. Ndenge boza boye, misala na bino eza ko tombola ba film ya Belvi Kandi. Les abakuku, misala na bino eza ko tombola ba film ya sila bisalu. Yango misala na bino. À moins que ceux qui na mutu moko boye aye ko finga mams aye ko finga Belvi wana nde boko ya ko lamuka boko mipe ko répondre mais ceux qui ke babengi si mutu kingani akende ko jouer kuna problème eza wapi. Est-ce que na Mama Étoile si ayebisa bino ke no yende ngaza boye azam to belar te toyebi biso nyonso ke mutu asala ke Mama Étoile alongwa Angola aya ko se retrouver na kini lelo oyo azongela musala na ye se Belvi Kandi. Mais Belvi Kandi atikala ko kanga Mama Étoile te ke no okobana jouer kaka wa te. To mona ka Mama Étoile na ba film ebele ba bengisa ka Mama Étoile akenda ko jouer. To mona ka Mama Étoile na ba film ebele Mama Étoile akenda ko jouer. Siko na comprendre te. Na comprendre te soki Mama Étoile awa aboya ki ko kende ko jouer kaka bino awa bolinga ki boya ko sabola mama na biso Étoile bolinga ki bolo ba bomoni to lobaka nini Belvi apekisaka bango eza bien te. Chers compatriotes, na okamo ata komona lelo oyo batu mosusu ba oloba Mama Étoile aza na esprit te. Mama Étoile aza star te. Star alandaka ba fan te bo lekisa. Et j'ai question à Golobate que non, star alandaka ba fantin, mais bon, les qui ça quand même, s'il vous plaît, hein? S'il vous plaît, tozala batu, baba kouk, boke no tala ba film à mams, oyazo sala, est-ce que visibilité ezali? Na mona kinde komoko, asala ki ba screenshot, ateki yango na Facebook, asali comparaison ya Belvi na ya mams. Baba Cook, botalaka ba film ya mams te. Bokende ko tombola ba film ya mams bo tombola star na bino. Famille bota bo continue ko tala ba film ya Belvi Kandi bo tombola star na bino. Yango musala oyo bozo bengama. Boza ba fan ya mutu bande konanga suki boza ba fan musala na bino eza koyaka ko tombola ka ba film ya star na bino. Boza ba fan te ke no bo vanda ka wana kaka pona koyaka kofinga pona koyaka kochola ko pona koyaka kolobaka mabe pona koyaka ka o alobaki yekutwa kendaki yekutwa zongaki. Ça n'a pas de sens. Eza na sens ata mukete. Boko miko bangisa biso. Bozo bangisa biso ba Congolais biso nyonso toza ba Congolais toza bana ya tata moko toza bana ya mama moko. Je sais que mutu na mutu azana oya pona, ngana za family bota, ngana za bakuku, ngana za mutu kingandi. Mais ya o etali misala, babengisi mutu kingandi aya ko jouer, pourquoi boko ya ko finga ye? Pourquoi boko ya ko sabola ye? Pourquoi boko ya ko chola ye? Ezo sala pasi. Oui, Mama Étoile aza na raison. Tout le monde a qui a wapé grâce Luzolo. Tant grâce Luzolo qui a dit qu'on jouait na les abakouk de Sila. Tout le monde a qui Boloba qui est belé jusqu'à ce que moi na batu azala qui obligé à kokomaye ko tia na page na ya Facebook. Pourvu que mutu nyonso atanga, mutu nyonso a comprendre nini ezo leka nini ezo kende. Bofinga ki grâce Luzolo. Siko babiloko a bongo. Boye bisabiso nanu bozo pesa batu makasi ya ko continuer ka toujours ko kendaka ko jouer soki ba bengisi bango to boko wanda ko décourager ka batu. Laisse-moi vous dire une chose la famille, toyebi ke lelo oyo toza na ba star
ba comédien mosusu oyo ya sika babotama toza na babambino toza na ba Linda Cote toza na baza me ba star na biso ya kala ba comédien oyo ya kala toza kana ba mama Teresia ba mama Étoile Kandenge toza na bango toza na ba mama top baza batu moko basi ba maîtriser ma solo. Alors batu wana soki lelo oyo kozala keno ba film asika batu wana baza lisusu te eza kaka ba oyo ya sika bo mona te keno batu ebele bakozala lisusu intéressé penza ya makasi te kolandaka ba film bakozala penza intéressé te. S'il vous plaît la famille to rendre misala ya ba star ya mboka na biso ekende bien to rendre surtout misala ya ba star na biso ezala